Saratola TV. Nazwaka makambo na kuti de na toile na ye nango na tomboli yango. Alors lelo yo tu peux découvrir que vie aza parmi basungi o baboma pe libala ya Jani na logo la bordier voilà ozo tout à la côté kudo ligo tout à la Saratola TV. Na baxi le hotel. Ka eza fraîchement ngé information. Très bien. Saratola TV. Saratola TV. Via batindi bisoto tuna bino. Ah ya Jani a tout à bordi boy. Saratola TV. Mobile ya mawi pa ya otalanga sikolo. Sur azabe mu internet wat nyonso ba internet te. So ba to bazali ba kati place ba sali kande ba salaka e komela mobile ya mawi kivule. Saratola TV. Songi yo via sali ya koboma libala ya mao na Jani. Saratola TV. Abi mwasi wana, mwasi moza na imta na siba. Le mwasi za na mao. Bazomba. Examao. So ngachaka tembo c'est bon. Yo na wali namba na Belgique, je veux fou. Oba, ya po ebisa ngadi saki to sakina ba. Tukuta mbala na Belgique na kwa. Kando ke photo bu. Oba wana. Kando ke. Oui, kani na photo. Saratola TV. Mobile ya mao. Est-ce que tango talia mawa okiozwa kolio eutaki Europe ye corps ya ve na biso Janifai oane ko ba propos ba ne ko tenir na munoko na vis-à-vis ya moto akufi dikana ngai ye Saratola TV. Azonga mwana poto so na pesa $2000 aoya na mwana poto na ya bon donc mao pa escroquer Jani $2000. Yo pe Saratola TV. Badega oya sana fuiti sidi una bibala batu. Oh, nana beta basolo. Wana na. Wana Jani mdo bana mao. Asala badega bibala batu na Afrique du Sud. Siko mao yo yaka kolelela nini? Congo ofandi na Kinshasa to pe na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu mpona bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine mpona kokota na RDC to pe na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye kofacilite bino tâche mpona baservice lokola chargement pe dédouanement ya conteneur full to pe groupage assistance commande achat na Chine to pe kosomba biloko na Alibaba bazali mpe na baservice ya règlement pe paiement bafacture ya mbongo ya bafournisseur na bino oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili te basalaka pe suivi pe contrôle ya qualité ya baproduit to pe ya biloko oyo bosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice baza na bango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 ya Avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to pe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435
0000. Majabukab, location disponible via application Android et iOS. Majabukab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Nazaki na mikili ya poto, nazongi na kuti ba problème ebele, oeza kosenga to éclaircir communauté, peto bimisango na pole. Bande konzoka vi azalaka songi. Vi abandaka kopesa ba information ya mao pa Jani. Vi ya mutaboma libala Jani na mao. Jani nzoka lingaka bengisa mao na poto. Ki songi ya via nde sala Jani asundola mao na Kishasa. Queen Mada zwa kiti na ban liboso. Okomi yoka awa ngate mowei azakoloba. Jani Fay azakoloba. Jani parlait beaucoup, hein. Jani abanda koloba mingi. Peut-être bino besoin occasion sur la Jani. Chaque fois ba problème na ina la print sur la toile. Soko kuta une occasion ya solana Jani na téléphone. Soko oza muta ko enregistrer koloba no makambo ebele. Bomba mabe lelo ba audio Jani ezobima. Na la karabino Jani soki bakundi e makambo ekobima ba audio ekobima parce que Jani azakoloba mingi azako solana batu nyonso. Via Jani mutakangi yo songi ngai te zwa kiti. Likamba kokamwa na liste oyo bato baboma libala ya Jani na mao na okikombo ya Charlie ya vie de loin wana grand frère nanga mais yaya na okikombo na yo ngate ya Jani ya Charlie zwa kiti ya respect ya boyaya bidi ya kindabi bidi Toka yo pe songi. Bidi zwa na kiti pardon. Zwa pe kiti vanda parce que na bayi ba audio mowe ko bima. Eza na ba pe banda ko enregistrer ngana bisa bino ngape na register Jani aloba mingi. Lelo ba audio nyonso ya Jani eza ko bima. Jani akufi me kimi ezate na kati ya réseaux sociaux. Ba kombo bato ezotanga ma matin midi soir. Mao zwa kiti. Mao ze parniete. Nzoka mao tio yaki kolela Jani. Mais yondo sala Jani mabe. Mao na mobile no a Belgique. Bozwa kiti ngate tuna ya via. Bozwa kiti. Ba comédie bele bazo benga mama Sara yosoro ye kaka. Ba comédie bandi ngate. Jani qui parle. En tout cas, lelo bamite manabino enso kokano ba chokite ota l'émission te. Pour ma kambo Jani azo bimisa na ba kombo bato zo tanga ma ao. Bosimba monte manabino malamu. Sommaire du jour, Fally Ipupa aobeta na LCDA Arena. Aobeta na LCDA Arena, oui, na Arkea, ok. Alors, Adidas Arena, le 20 au 21 avril, de l'artiste Ferregola, Bameloman à bonne musique, pour soutenir mon Amboka, pour soutenir Casino de Paris, le 31 août, Fabregas Maestro, Zénith de Paris avec le pasteur Mike Kalambayi, le 26 mai, Tozalawana et Belé, la Zénith de Paris, et puis conférence forum panafricaine de femmes entrepreneurs, qui aura lieu en Bruxelles le 23 au 24 mai. Soroyebe aux entrepreneurs, Kouraté, événement OT, Kouraté, forum OT. Et puis Soroté Kaka, Rosom Baston Nayo, Oko exposé, Biloko Nayo, partout en Europe, Amérique, Asie, Afrique. Sorolingyo participer à la conférence, na forum panafricain Oyo. Ok, na 17e rue pour na Bandeko, na Kishasa, na 17e rue Oluki Fondation Neema. Oye kambami bongo na madame Ketia Olangi. Alors okosa l'inscription na yokuna ba ebindenge nini bako diriger yon. Alors salon de coiffure l'oiseau d'or, salon de coiffure eza ngingisanga mikolo yo. So ipendo oza mwasi oza grande dame, oza classe, il faut beta tour na salon l'oiseau d'or. Eza na croisement saut de mouton na Kabambar. Alors na conseiller bino obeta tour kuna. Merci beaucoup. Retraite de prière de femmes pleureuses en Afrique du Sud.
le 18 au 20 avril 2024. Donc, Banaya Soudaf, femme pleureuse, femme combattante, femme de chaleur, femme de feu, femme de vision. Faut que nous relions la masse, on a vu pas Nzambe, mais Nzambe Zaliko, on a vu ça. On a bien en Afrique du Sud le 18 au 20 avril. Retraite de prière de femmes pleureuses. Alors, RM Like, ma futa kitoko, on a recommandé Bino Yango parce que ils ont ma futa ou ils ont rongengi salo poso nangai. Alors, bozalawana, muto a besoin de RM Like, on peut contacter Peno Yams. Toko diriger directement na boutique. Alors, un grand merci na famille Olangi et big dédicace na Bino. Un grand merci lissu na maman Ninel. Maman Ninel Peter, moi c'est Mondele, un grand merci à toi. Un grand merci à ma meilleure fan du monde. Un grand merci à ma vrai nanga. Un grand merci à Bandekobo Olanda sur la Top Max officiel. Et puis, na Sarato la télévision, pour continuer à s'abonner massivement. Balobi, bordir les ambo kananga, analyse des ambo kananga. Nako analyser nanani. Donc, Yams, bonjour. Bonjour, maman Sarah. Vatimité mes pasuki. Ah ouais, vatimité mes pasuki parce que aussitôt hier, on a tourné une émission après appel et bandit maman. Ah, Yona Sarah Koko, mon outil il a été tenté. Mais Dieu n'a bino, il te manquait en trop longtemps. Évidemment, maman Sarah, ça n'a pas de déplacement. On a bien des déplacements dans le Congo, autour de mon moine, mon chica, pato, que le gata, ma fout, na ba pondu, toté, karanan. Un grand merci en tout cas. Et la maman chéra, moi aussi, il y a Sylvine Jolie, maman José Loussadi, sous maman Claudine Bokato là, et la famille Bokato là, Mobimba. Après Simino Mbotema, Mitadi, la maman mère double, je te sali. Lou Samba, depuis Chips, je te sali. Aussi à Gisèle Choc à capacité, à corpulence. Et Fanda depuis Suède. En tout cas, merci beaucoup. Je vous invite, en tout cas, RM Light, au Yezo Sukolatin. Comme un caramel, comme un kitoko, na sibo mona noir, na ngandingeza kitoko, non sugo na savon noir, non sugo na pas la beurre de karité seulement. Mingi te ka beurre de karité. Ah hein? Ouais, na zwati en tout cas beurre de karité na savon noir. Mais lobo soit qui tueke, pesa mbon nga. Te, na zwati tueke te. Chance. Na zwati. Alga se rambo de la plateau Zambé. Tu continues, on lui met continue. Zambé la pauvre. Voilà, merci beaucoup. On va essayer juste d'analyser et relier l'information qui était déjà reliée par Batomo Soussou. Bande Robert Alibakou dès le départ, faut bolimbi ça parce que tu reçois information et zali na toile de tomera ko balancer en haut. En tout cas, bande ko tout batenaranga de fois rigueur. Comment ozana sara na plateau azolo ba makambo boye. Neb sabine lo moko. Marambo to analysera awa tozona no eloko moko te na ndaku ya mutu to yena ngo to tiango na toile tozora makambo yo déjà eza na toile eza déjà na internet biso to yeka to analyser. Je me pose des questions so mutu wana ye moko tant pour me bimaki place e bimile kuna bokata rango te bo tiango na bakiboko to bo tiango na TikTok. Mais une fois que ngana sara to lobeli problème wana beaucoup obligé à kata. Les gens oublient que ma propos maman Loso et Mora Lobiango dans une émission. Non, maman Sarah, il faut y saper bateau. Yeah, Lobiango na blague. C'était juste un maman Loso Lobela qui ango. Na blague na humeur ya koseka. Biso to yango parce que d'ailleurs to zanga nguna makamba olobation maman Loso parce que c'était pour amuser la galerie maman Loso Lobai qui a botana Jani. Bon, c'était l'exemple à nerve pesa bande wa benga to. C'était l'exemple à nerve pesa ya Mao. Et maman le soir dans mon amour à bota appelé ça Jani Ndoi parce que Jani Azaki les qui tournent de Kobazaki naïe bien banda ressource très bien amuser un peu galerie les bisous te regarde toi amuser galerie là c'était juste pour amuser mais aujourd'hui je crois que va bordir et tout à ma main d'une manière en tout cas recadrée mais sur tout ça quand tout ça le bisou na masa mon ngana tout ana azongi singa na bande nanga ngabesho na monia nga tout en bordir nazongi c'est sobo mon na raté ozongi c'est que na notre la place musu na rétroviseur musu et ça m'a pas permis ozongi ça. Voilà, merci beaucoup. Merci Nokoyams ingénieur Josué à chaque fois on a 5 éléments faut pesara. Ils ont la photo mon a 5 lobby au tchela ibiso ngote. Ya on a eu reproché aux médias. Alors sans plus tarder Divine Merci Agence DMA na anglais DMA na français
Et ça, agence événementielle, instruments, services traiteurs, accompagnement, nyonso au Italie, événement, il y a minene, il y a mikie, conférence. En tout cas, vous contactez Divine Merci, agence Sawana. Pour na événement, nabino nyonso. Alors, noko yams. Makamboza, hein? Ebele. On dirait départ, on a un peu de trouble. Bon, au tika ba trouble vraiment, mais yo zaki no pena on DP focus parce que viser ou mela pe nandaku. Vu que viser ou mela gi ça et l'autre, zaki obligé que na on peut au mon pépé libanda autant non. Au coach la sopé enregistrement na téléphone. Bon. Ça serait mieux de perdre. Poto toza na air hein. Ah, c'est bien. Faut chango kuna po yango mande za makambo to kosola ba ser bolimbisa to abatu. Mais moli moi Jani on dirait repose en paix zate. Té non ne reposer en paix. Faut makambo no sur internet les cas. Parce que moli mo motivanda ka kimia soki même place o bato ba place azaki na mokili bato ba chi pe kimia. Des places moli mo pe kenda ko vanda kimia selon bato spiritualité mais soki moli mo moto awan ezana ba dégâts ezana ba makambo ebele tiki place eke kozana kimia te awa bana kozonga e ba makambo nanga na tika ekomi na niveau nini jusqu'à ce que akozwa kimia. Donc moi je pense pas que ya Jani azana kimia pour tout avancer. Voilà. Merci beaucoup Noko Yams, merci na bande konyos tubo olanda biso. Yams avant to kota na sujet otozana ngo lelo via bidi via dans la vue de loin na olingana nuna e ba impression na yo kolela oyo mao alela ki a Jani, je pense que jour koreaki kolela o mao alela Jani tango sangwa Jani eyaki aliwa tango mona mao azolela on peut s'imaginer et les mao en fait parce que on a mao la John a été mao la ex. Bon je crois que moi si on a vu plus tant mingi je dirais au fond dans Janinda kumoko et la brune c'est la brune là joue vraiment tant mingi je crois et Jani a sali 16 ans à poto, la brune a sali à peu près 13 ans à poto. Donc, je plus tant balé que na mao parce que na mao je crois pas que Jani na mao ba salagi 13 ans à poto. En tout cas, c'est quelque chose que je crois pas. Na kichasa plutôt nda kumoko. Au moins que na za na moi parce que Jani tanga voyagé tiki andi na 5 ans. Atiki mao na zemi. C'est fait que mao a boti mo na kufi. Donc admettons que andi azagi na 5 ans. Moi, je suis peut-être un qui a 10 ans en relation avec Bango. C'est comme c'est Magambo, toi, on a maîtrise, donc tu es vraiment. Mais mon temps, que Jani Mingi, pour Nanga, ils ont plus la brune. En tout cas, ils ont la brune. Il y a Mao Limbi, ça m'a manqué parce que peut-être na Rokio tout à peu moi bordir, il y a un moment où c'est moi Bolimbi toute la famille beaux à la tolérant. Mon toit la Jani Mingi est à la brune parce qu'elle a plus passé de temps avec Jani. Jani a koufi. Donc elle a plus d'obligations à coller là. Mais moto yo il faut qu'il y ait là, kundi a fait, enterrer, hors la loi, hors la nature. Batiki bateau il faut qu'il y la Jani té proprement dit, la Jani. Mao a roulé la Jani mais na l'olenge wanate parce qu'il y a biso na ba maman bana so il est na bi je souhaite pas mais nous sommes tous mortels na kei je crois pas que maman bana oya rolela nga bongo surtout que maman bana ya ba 15 ans passé on ngane to kutana isusuté donc tozana ba gueuro et kota et ba moment où ezaki ba moment moko pertinent ezaki na kati donc kolela wana na ebité za ba bon souvenir to ezali azolela na part ya mwana parce que moi na mwana mobali peut-être a charisme na kolela papa te parce que je lui connais pas vraiment physiquement comme ça parce que moi on a 5 ans tia comme on a 18 ans pour ça na ba souvenir ya papa na mutu et à moi passe mais je me pose des questions mawa de la ki bongo pona nini parce que il y a même des langages mawa zoloba jikanangai
mobali nangai machin pendant qu'il y avait aussi Sylvie qui était de l'autre côté. Bombanda lelo ils ont na place té. Bombanda lelo ils ont plutôt na amitié. Mais est-ce que Mawa Azaki ka moi ça Jani jusqu'au jour où Jani a kufaki? Non, moi je dirais non parce que Mao après 15 ans Mao na Jani ba kabwana yipé déjà. Raison pour laquelle on la télévision que ngai na yebisaki mobali nanga permission, na senga mobali nanga permission, mobali nanga permettre nga na lela Jani. Donc c'était juste ça. Mobali a leli, mobali a lobby voilà, ezaki boy. Donc c'est ça. Nga na olobaki ezaka Jani ndia yebaki moi c'est azaki na. Et moi soit azaki na Jani, c'était la brune. C'était la brune. Donc moi s'il y a Jani officieusement c'était la brune. Moi si Adjani officiellement d'une manière proprement dite c'était maman Nabiso Sylvie Chole Soginani wana. Bref les bongo. Mais Mawaza qui na possibilité là vraiment Jani ndenga aleli ete. Bon habité moto na relation na bango peut-être bazaki nango, peut-être bazongi sei ko solo là, peut-être ba se rappeler sous ba bon moment. Ça nous arrive ngana na moi na biso moko boy à Kenda Poto na 9 ans après na 17 ans à sali hémorragie ya makila na mutu et puis akufi. Tant ba bisinga ki akufi na taline na zara na mwana ngona zokola akufi na Italie nga zaina Kinshasa en tout cas na lilaki et puis na lili vite fait que jour ba okunda na téléphone ba la kisinga et puis c'est fini. Maintenant accélérer ngo na komisango ne ba chantage hein. Dans chantage, je ne crois pas que c'était important. Et je n'ai encore la paix, parce que ça a mobali nae. Azana mobali nae. En tout cas, on a condamné plus les pères. On a condamné plus les pères. Asali mabe. Comment on dit moi si naie akiolela ex naie bongo. C'est ça le problème. Akiolela ex naie makasi bongo ni c'est que ba ina ba relation. Donc c'est ngana mon nangango na ebité mais na mon nangango bien té. Donc voilà. Merci beaucoup nokoyam se omonyango bien té mobali mongota au CPLA. Té ngana au CPLA. Ya zana na envie mais amoni moi si na e modèle azo que ne ko bamba. C'est la prouve que ozana bolingo plus ya ex na on le soir zaki na bomo ya yaki na Kinshasa bonya bozonga na bino. Ah c'est la prouve ngalo kwa mobali ngana sa banalise wana. Que nous avons les makasi boye ils ont pas donc so les ayaki ngam sina nyabe na yeba to ngo senga ngape permission te pour yo talaye ngo magando bimaroke magamna yo après boki bokutani bosali bamona na bino ozongi pe sans trace donc senga nga permission parce que akufi yango ozo senga nga permission en tout cas na condamné pe mobali mukie en autorité vraiment mobali plutôt ezalaki mobali tchaka ba limite. Donc mawa sa mobali ne. Mais lobiango yemuka lobiango na mnona yi ki asana mobali na yi asengi mobali na yi permission ke nekolela papa ya mana na yi mais na tuni mobali na yi mobali ya mawi pa ya otala nga sikoyo so azabe mu internet bot nyo so ba internet te so ba to bazali ba kati place so basali ka nde basalaka ekomela mobali ya mawo givule mobali ya mawo est-ce que tango talia mawa okiozwa kolio eutaki Europe ye corps ya ve na biso Janifai oane ko ka ba propos ba ne ko tenir na munoko na vis-à-vis ya moto akufi dikana ngai ba bébé mon bébé so lo ba ye place elo moi lo ba ya bolingo makasi nde ezokima elo moi bolingo makasi ya ba parole moi bolingo lo ba ipona Jani makasi nde ezokima papa ki yango ne salisko ke bato batala bato ba loba mais or ndinini Jani a couvert mon bakabona déjà mais moi obtenu baloba boy pendant que moi c'est Mao moi ça Jani Sylvie Azayiwana que Sylvie pas moi ça Jani moi ça Jani a Boula la brune bon bref ba calculer on a bon au départ donc on dirait bon parce que ce bazaki la brune Sylvie Azayi moi ça il y a Jani Mao Azayi moi ça Jani donc aussitôt maman ba na bombanda bombanda kana ibiki bo camarade te bombanda na ki bo camarade te donc baleli na bango mobali na bango ex na bango tranquille mais ce qu'on connaît là ya komi boaka ba yangonde peloko pour kolela ex non ningwana te ata moko taza na komi boaka ningwana ata moko azate Sylvie pe koto ba simba e mabe ata mama mwana non lele bokote non lele bokote ata mama mwana 15 ans de séparation et surtout il y a 15 ans sous te
Mawa lela ini. Oyebi so utozana mobile ata bokabwani il y a 1 mois ba souvenir ezalaka non. Si. Parce qu'on a tout neti mao alela ini. Bon, alela souvenir ni. Alela qui perte d'abord il y a pertes humaines et là les bosso les saki za kubungi sa moto. Oyo accueilli pour l'éternité tout le monde est souté et là les bosso alela qui yangwana. Ko lela ya pertes humaines trop le lango na première degré. To le lango normal. Parce que moto a Si. D'ailleurs, sincère condoléances à la famille éprouvée. Raifon Kalaba Nata Guinaza parmi les bourses informations et puis diffusant en internet parce que j'ai un ami à Zambie qu'on a des les solo et puis ma photo nebimi voilà. Tant on a telle vidéo, on a Asagina moi si pembeni, je me pose des questions sur moi si naie toka va peut-être aux arabes bango vite fait et puis il voit écouter et na lela qui na la li na bidjo à patron azar bon et belé mais il est parti comme ça bon ça la li na ma belé en tout cas stressé inga en tout cas on a fait couler l'alarme il y a perte il y a moto perte il y a moto humain à Koufi. Na le rôle la moto humain à Koufi. Na première degré. Na deuxième position, il fallait qu'elle le rôle la papa et moi nanaï. Na deuxième position. Quand la relation naïe na bango mi balé, et ça sont souvenir rebellé parce que ba kabona trop longtemps. Pas souvenir ils sous ne fêté. Bon là moi pour la rater évidemment. Mais ba souvenir ils sous ne fêté. Na premier point il fallait la nanu papa et moi na. Après, il y a des souvenirs et accompagné, semi-accompagnement, il y a des souvenirs de Mouteye. Ah, Jani Koutandol, il y a Bengue Franco. Ah, il y a Jani Sora Latiboé. Les souvenirs, il y a ah, il y a Tchachi. Ah, il y a Tchachi. C'est ça, ça est Zonga. Dans un premier temps. Et Zonga. Après, juste un moment. Chantal. Ah, il y a Chantal. Chantal, Bomolo. Ah, je fais. Ah. Voilà Chantal, la maison beauté. Limbisanga par rapport à Ebika. Ah, quand tu m'as la Chantal. On sentirait. Regarde les fort. Et voilà. Continue non. Ah, tu as dit la galante. Donc soit il y a un gars, on va aller pour là. On a un plateau à se pilater. On va la Chantal bonjour. Tu peux sur beaucoup de respect. Très beaucoup de respect. Donc ezelo oyo encore la Jani Bongote asai mabe abimisi mobile na ye mobile moro incompétent abimisi mobile ne excusez-moi le terme c'est un gros mot abimisi lâche devant mibali mobali déjà quand soit mon numéro ya ex ya moi ce numéro ya papa ya moi na téléphone appelle le calami na moi donc déjà quand na mon créer compréhension comment si ko yo ko ndima moi sinon ki olela mobali na ya kala papa moi na ne ya 15 ans de séparation mon chéri et mon chéri mon cœur Jani ezaki nini ndengoni lo bari bande ko rappeler sur option na commentaire lo mo ya mawalo ba na aéroport. Et ça là moi passe. Mais ça quand maote même Sylvie babi Sylvie pas dans mobile. Te ya Sylvie na loba ko lobine émission déjà azaki na asuka zana mobile ya fait bato ba loba on internet moi je confirme pas pour na bivi na été et ce qui vraiment azaki na mobile boy limbisanga na yoki semblerait kaza moi si aza deuxième femme mutu mo boy nde na yoki ce qui eza bongo ya Sylvie a sali mabe. Et fa ya zela ba kunda ya Jani akei na famille ya Jani abengi ba pasteur parce que bateau ba oreille gozala censé remona kolongola alliance wana ya Sylvie na miso bateau elinga ezala mususu na divorce. Est-ce que ya Sylvie a en alliance en moti ti azaki nango juste kaka 2-3 jours à la taille à partir il y a les 15 si ndé ba yo longola. OK. Balongola ki na matanga liboso depuis ya Jani balongoli nani na éviter atalaki Jani na cercueil alobaki nini a raisonnaki nini bon ngai lo na moni mabezaka ya Sylvie atikala ebe na ba vina 15 ans pour ya Sylvie na Jani bavanda ta ina nete nda bavanda no nda kumote bavanda pe ina nete ya Jani akei donc soki peut-être bazala na bango monsna mobali avant mais officialiser relation moi yo ça là après une année à Jani a voyager bon là on ne sait pas mais officiellement te bi relation na bango et ça là une année après Jani a voyager
Donc ceux qui ayaki olela mobali peut-être bon mobali a suivi ba pe le quoi ba balaka yo kende ba sukola yo mais c'est pour ngana tindo te kende ba longola alliance aux yeux de tout le monde kende obima veuve ya moto akufi pendant que yo za moi c'est ça peut-être un soube beau père pas dans moi c'est derrière palais la suivi à deuxième plan na bon peut-être ça ouais. Ah tu continue maman na problème hein Tokota ah tozokota ba bordi et tout abati soko moni ngo tout aussi les gars la zori sur la bande là je sais pas là de la kagape koto yo kota retrouver na nga ya mususu na tout je sais sunga biso hein parce que tu tokota sunga biso ba je pense que maramnia sto biso to ya kana ngo na réseaux sociaux kana ngo to lo bana relayer info tout à l'heure on a parlé na bisoté ouais ils a kama kambo to kuti en internet yango kande to eko développer voilà na nteto ya to fonder le moko sur mutu nde to mona ba tumsu ba fondara makambu na ba kombo ba belle vie na ba kombo ba batu mengai na zo kama kambo na kuti de na toile na ye nango na tomboli yango alors lelo yo to eko découvrir que vie aza parmi basungi sungi o ba boma pe libala ya Jani na logo la bordier voilà ozo ngo tout à la côté kudo ligo tout à la te ozo ngo tout à la moni na moni penzele za bien mais au déplacer vola mabe ouais mais ça ni ngana employeur ba mo balangila na lingala na mascarate na chaka na donc na bomba qu'un faute parce que faut tout temps loko na kombo nango OK tout à bordier tout à bordier pour na la brine quand lo ba caleçon pété et bima yi wapi yo o chango o bongisa mais ngala tangi yango ninge ezali parce que na pesa exemple ya yo na mundirba omoni moi si mon so de abimana o akomo bana mundirba caleçon pété kwa bike yo zaka na mundirbo zaka na tadi donc muto ana facilité obimana yo na mundirba na tadi abike bo aba pur na niveau moko ke akosala ngote a caleçon pété na bengi fi ya songi na ndeni argumenté nga yo ebi papa Diego si papa Diego azana poto bon nga na tika na Kinshasa moi si atika na Kinshasa OK yo ebi peke na zo relation mo bo pe na mutu mo bo isu pe na Belgique OK information zo zoa sans consentement na ngozo memela papa Diego ezani kisongi voilà songi yo vi ya sali ya koboma libala ya Mao na Jani na baxi le hotel ka eza fraîchement nenge information okay. Très bien non yo se to vandi kimia na Zaire olinga te yo liga Zaire vanda kimia te mais matière est à l'internet parce que ko limbola matière te ngana zo limbola parce que actu wana oyo ya sali babenga ngo kisongi si cause information mutu musu sa consentement ya mutu o memela mobali na ideni bakabwana te ke ya Jani tika no kutuma olongola espoir ta mawaza na mobali na Belgique on se comprend mbala mwaza mukusa la mulai aza muindu acha aza mukuse ya Jana préciser pe que mbala mwaza mukuse makutu bakutana bena ya Jani na Belgique tant ya Jana luka ba numéro na ba ko kutana avant to tchela batu ba audio j'aimerais bientôt analyser yango OK ngali ozono ba audio ocha to yoki après to avancer pour si on te batu ba kanse to kosima to ça na téléphone faut utiliser un téléphone donc to chango après to t'es analyser est-ce que batu faut ba yeba nuke audio otozo yoka awa les émissions te Jani eba te ki bazo enregistrer mais ça va enregistrer Jani abanda sola na batu ebele puis Jani zo lo ba mingi si na sima caméra si donc ya ebite ke ba ndika obeta oyo bazo enregistrer to yoka mwana kaka ndi mwana oki bana bazane bayana ndi bazali la scolaire zali Deborah zali Chanel zali après ndi na simandi bale bazali ba Jean Daniel bazali ba Victorien Patricia ba Diane bazana poto ba misa to na poto puis six bazana kili wana siko yie abu na yeti aligalo ni ba TV ala sanga mwana moko sans bato azaba ba msusu ba kosa ba bomba bana banda utona sula ye bana bafanda wote bafanda ka ngaba liziba ndiko
nsima wana. Donc tokoloba ke Jani ti akende pe poto azotindela Mao biloko. Mais yango na mamolo ba. Jusque là tous en l'autre considéré. Jusque là, Jani au départ tant que poto en tout cas abandon travailler parce qu'elle est dans moi cité. On doit travailler et puis à Outinda Mbongo. Ils ont EDP la Maoutina banda. Si ndaku neti oyo ya salon ko ta suzi bantu nga vana ndakwana. Na vana na Mao na Sivi Givule je sali et Gelor Givule basa mo belé balé ka Mao to vana na bango kuna. Na bana mswa mike na ba cousin msuba na otanga ba campiste on vana bangwana. En tout cas c'est là c'est vrai jusque là na okino logo oyo nga na yebite so eza faux. Ba carton na monaté peut-être que vous allez yaki bon na rokota ba carton eza ba bino msu ya roteka misusu ya yebo. Ouais, mais c'est que si o ya Jani tant wa kepoto abandeki peut déjà ko tinda. En tout cas, wana il faut toi admettre en. Na journée on salon kota ba souci. Na Venise Snell. Na Venise Snell. Ouais. Le bon il faut d'avoir na bande ko soki pa na bazana te na ko explication bon na. Ke gal pa mo mbabe. Vas-y. Ata le Snell mwana oyo akosanga iko azoya poto bofre na ye leki mobile ile kene et tout a limité avant mobile na lié jawa azoga mwana poto so na pesa $2000 aoya na mwana poto na ya bon donc Mao pas escroquer Jani $2000. Eh yope. Alobi yango très bien. Mao a yebisi alobi nazali na mutu azaka na Liège, mutu azaka na Liège na yebi très bien. Mobali ya sœur na j'ai tout. Je connais mieux la famille. Alobi $2000 à Okende. So ba pesi $2000 à Okende Andi. Et c'est fait que ti lelo andi akenda te eko za la paix mususu balia bango eko za paix musupe ba iskoka bango mbongo ba iskoka bango mbongo complicité na j'ai tout ça de quoi. Non, je crois pas. J'ai tout c'est quelqu'un d'honnête. Ça Mawa frapper ka. Si on met ça il y a Mawa frapper parce que il y a mais c'est Jani on pas qui mobile malama ma ça là quelque chose na bana et alors. Si Jani azana iloko moko o alinga en fait azana bato alinga makastel roi bana. OK. Ah, Jani, ara papa oyo alinga vraiment bana. Ils ont chance et sourire honnêteté. OK. À quel poto est simbité mais mien na liwa mais sinon c'était vraiment un papa qui aimait plus ses enfants, avait attention avec bana, il alinga bana. Voilà. Monta olo bango laskoni Janeli autanga ba komona wa bi mawa na kolinga mawa na mona kaongi mona za andi. Par contre nana bana belé kuna baza 6. Banda kwa tikala ozwa bana tafana na bango. Tolanda. Ça va bien. La peste na tina mbongo 1700. Dollar aya na mwana ba na poto 300 baksa poto. To ba ina mwana. Na ibisi parce que kasi bofre na bino sona ile banene na mwana. Lokola kwa sana na dia shula akoza mwana. Bonga na récupérer. Akoza na hote okoye tira ndeto koma lelo mwana tika na kin na ndeto koma na fruit seed. Bandega oya sana fruit seed kuna bibala batu. Oh, ngana beta basolo. Wana nani? Wana Jani mdoba na Mao. Asala badega bibala batu na Afrique du Sud. Siko Mao yo yaka kolelela nini? To kakaka. Te ya ona lobby. Aleli ya Jani na première degré te. Aleli lokola mobali na ye. Papa ya mwana na ye d'abord. Mwana tikali orphelin et le liboso. Deuxièmement, ye rolela ya Jani lokola mobali nanga otozaka na ye ba na ba souvenir à malamu. Mais ngapo nanga en tout cas na linga nanga te ya Jani ya Mao alela ya Jani lokwa mobali na ye tozaka na ba souvenir à malamu. Na linga ya lela lokola papa ya Andi et puis ya lela lokola moto toza na ye baka na vie akufi ya kena omona réel souté na perte humain. Donc voilà. Moi si moi dans la fruit tu vas bien la bring na poto wa. Abi yebisa mutu mobile na yo akebisa mosi na ye. Pesa mwana bring mbote azawa na yo kabiso pesa la ngai mbote. Aza kuna na salon na website. OK, me plaisir. Ozo kwa. Mobile. Na bisi ko ici la bengi la bring no suka place one. Moi je suis avec la bring akebisa ngai na kebisa Mao atika mobile na poso ba suiva ko bomba na fruit dessus. Azali ba dega bibala ba tukuna na fruit ya kusakana te. Ndenga zawana. Mao. Oh. Amelama.
Mao Jani a vu au Melama. Naozanga maboloba. Bisoté. Tais-toi avancer s'il te plaît. Ya on a bisoté. Tes makambo ya Jani au solo là na mutu. Mutu doit enregistrer. Ouais. Amelama. Mais il y a qui ça ko ça, jana sanga boy, na sanga nini. Ba temana ba ba fia ba za wana ba fia ba bidi na ngula, ba to ba video le ba na zo so ngos. Soki mobali na Belgique abenga ba no benga ba fia ti. Soki ba fia ba isinga makambo ti na ba peta. To sukia. Ande yango yo. Okay. Soki ba via ba yebisa nga makambo ti. Donc c'est notre compréhension nanga, il y a les solos nanga ndena yoki. Après ça micro auto il était avançaga. C'est leur compréhension nanga na yoki ezake Jani abane ko compter toujours na Mao. Na Mao, voilà. Jani azaki toujours na espoir abane ko garder avec Mao. Parce que c'était la seule femme oyo Jani atindaki. Tala na awa to yo kate katindeli Sylvie au solaka sur Mao. Oui. Et puis atindeli Mao mbongo ya voyage 1700 mwana Kinshasa pour atteindre. Azaki toujours na espoir que a ko renouveler la relation na ye na Mao. Selon explication na yawa jusque là na ba analyse nanga. Et le yo kabula kolongola vraiment confiance ya ya Jani et pas ya Mao. Ezata on via a bengiye a yebisi que Mao azana mobali na Belgique. Mobala ngo biso to sola na ye. Ah donc bango ba sola na ye. Attends qu'on va vu de loin bidi. Bato ba sola na mobala Mao na ya Belgique. Soki tembe totuna bango. Totuna bango. Ya via. Babi totuna. Totuna bino. Bon, moi oui pe batuna ke mituna te. Mais audio eza te kaloba qui les paroles s'envolent. Audio ya Jani lobi totuna. Les paroles s'envolent mais les audios restent. Donc via batindi biso totuna bino. Ah, ya Jani a tout d'abord bordi boy. Makasi je ya Jani mais yo ba bordi a boy ti. Toi avancer dans. Mobali pe à Belgique. Balobi totuna yo. Et si toi aussi ça non penser on a pour toi analyser. On a olukati mobali à Belgique. Toye bae. Pour biso to ça recherche. Toye bae. Sur ce qui est sûr quand est au sala boy, bato bana ba information na ye ba otinda ngo ya. Bisote ya papa Belgique. Molimo ya Jani. Là. Ça somme vie. So vie. Tanya swana koloba ngote ondima batu ba ina oba mono mutu mabe poko loba ngote vie. Non, au moins quand on a maman mwana na tika na alo wada lingi mais quand on a moni ka ça mission trop c'est trop ngana so bonga ndebono papa boko ya wara to kutene boy na nzela tu on a chauffé boy papa la bonga nzela te singali na oza ba problème quel problème abina oza moi c'est moi dans la simana landa ko tilelo aza mona liboso mona mbachi mona mbangi liboso boy yena simana yo ye mutakota ba mbeba nganga sa mabebele alo mabebele alo mabebe ko na kombo na yo ngani message boma ya ko mabebe na ndenge nini ko ngato linda bonso na bimana ndako wana aye ba te ko mo ka bimana ndako yo sa mbana ndako mbala bimika bala ke ya ke bala o sisirete Kambuza vie dans la réalité hein Makambuza alobi boy Mao tanga zo sala mission ya tika ke po mona kaza mama donc et l'autre fait révolter qui Jani a parce que Mao faisait plus des émissions que hein on dit que to sala émission que Jani mobali mabe a décevra et à que à ti moi si on a bana que moi si na poto babalana azum pio petit à Mao en dehors de cela abala en dehors de cela atika ka epa ke bala moi si mususu oza Sylvie Molicho yango abi ozmoni yango eza normal mobali ozana na ndako atiki ya ke bala moi si mususu abi na kombo na e mawa memango na bandako bankanga bisote bon yinda za témoin yinda za victime yinda za yebi moi je dirais pas que toko yeba na boy oyebinga boy mais spiritualité nango yebite motema nango yebite ndena yebi Mao soki na yima mo bakisi en tout cas même ngana okama parce que za moto ba nzela na taza mutalinga pe ba prière mais ya Jani ne muta victime azaki victime ye moto oloba donc voilà otuna
Auto na vie. On a battu on a battu parce qu'il y a pas. Sauf sur la fille, la benga fille, sur l'état qui est serre là. Le mec n'a pas boy, la fille c'est nga boy boy. On va voir la Belgique, après on benga on sur la ça ya faille. Mawa zamba la Belgique. Fille on va. Donc fille a mutaye bisara ya faille. Donc Yadjani insiste sur Sorosola na via benga via. Tunaye loba est-ce que yom to bisara Yadjani ke mawaza na mobile moko na Belgique donc via mutana katikati wana. Théâtre ya makambo. Papa. Ya via. Théâtre ya makambo. Donc Mao na Djani Tibakabwana, ça fait partie à la comédie Moussouba Kota na kati. Entre autres, il y avait Mama Via na kati, Bidi Bidi. Avec Bidi Bidi baza. Na ba vie de loin, bataka bato ba yebaka mobali wana. Ba vie de loin mutakoti bango Via. OK. Mutayele histoire eza Via. Alobi kutu mobala ngwa benga kanga, Bidi Bidi vie de loin so itembe benga pe bango. OK. Yangwa cheki bango loka témoin. Mais monto a pesa information mobala Belgique Via. Abiso ki Via te. Ah. Donc ma pas banda tromper Djani. So wana zo lobeza ki tangu bazana Djani ndako moko. OK. Butanga loba ke bonga na kina obala nini. Ya Mao. Ya Mao pas mordante. Ya Mao. Azo lingala défendre, on lève tout comprendre rapidement peu boutu ya Mao. Ya Mao. Défense mon roti. Ya Mao. Dans les gars défendre au mais défense non, n'approche pas de moi. N'approche pas de moi. On défendre des. Ya Mao tayo beaucoup. Donc défendre des. Ah vraiment ya la gâte. Bicha be dans la place. Ça peut être que Azaki ça l'émission pas le babiloba loba. Pour l'émission na ko loba pena ko sela e. Ba bengi na privé. Ah solo na privé. Toi avancer place na zane lo loba te. Vérité. Pour la vérité au Nyon, il s'agit de bengo en pleine émission, au sein de air boyé, na bengo au lobayango en pleine émission. Parce que vous appelez Moutoro, vous avez salité, le couteau m'a bien vieux, n'est pas un petit nayo, n'a pas qui n'a via sa n'a plus faux. Mais le nom sollicite, n'a compris que vieux aux anneaux innocents. Il y a pas de vérité. Yo comme yo mi dixième. To tamo ya beta masolo la pena sa le la pena ki pe peta na lokuta ko sa kanyo so wa. Place ngo wana. Ayebanti? Vie. Place Ayebanti. Place wana. Yena la brine. Bayebana ka to bayebana ka te. Bayebani te. Bayebana ka te, bayebani te. Tu vas beta na mama lokuta. Oh. So falo ba so ko za ba pili petit na yo ndo za ba petit belé. On a le photo ba pili petit na on a aussi. Non, de jamais conservé. Non, zanango. Bon, pile petit à mon tour, il y a pas de pile petit dans la table là, petit. Tu vas photo sur Nganda, dans son ancien dans ce place mon. Mais il y a pas avec sa photo pas dans la bin. Au baï banaga. Hein? Pas de même famille, baï banaga pété. Ce qu'il y a quand même au pile petit dans la ligne. Mais c'est plus la cabine. Hein? Pourquoi? Ma bien ridicule. Il faut oublier. Non, questo Ah oui, c'est mal à brûler. Abi mwasi wana, mwasi mozala yimta la lona siba. Le mwasi zala eza mao. Ozomba? Eza mao. So nga chaka tembo yise bon. Yona wakina mbaya na Belgique, vrai ou faux? Boba, ya po yise nga déjà que tout ça ba. Tukuna mbaya na Belgique na po. Kando ke poto bo. Boba wana po. Kando ke. Oui, kando na poto. Mena saki. Tukuna mbaya na ndako na Belgique. Ayo ko ta singa papa. Voilà, on va pas abia mukuse lorapa koko bilali. Koko bilali. Donc akutana pena mobala ngona Belgique. Mobala ngwa luka qui a s'excuser par rapport à la réalité, par rapport à ndenga azayi mobala Mao.
Donc en réalité mobali wana zalaka na mao ndeka ezalaka tango Jani bazana ndako moko na mao nde ezalaka ka kosala théâtre batapoto ba fanatique ba obenga biso to chaka ba fanatique nzoka fanatique na sima koma olinga pe mère bakoma po solo na bango na mère atinda rapé bala lokwa comédienne tout akenda western na jupela et DP palin veut pas damer pe Tant ça compris à proposer serbe poton au serbe dimeka à taza à des mukusa. A proposer ba poto ko yebe ka ba poto tu vas sauter nga premier. OK. Ça va pas rater na tu vas ko ba poto. OK. Donc alinga sauter premier. Donc bazana bolingo na Jani nda osola na mobali wana po mobali wana pala kaki poto. Voilà. Yango Jani ba nga ka sauter nga premier. Donc o eza makamba kishasa. Tango azanda kumoko na mao. OK. Pour la tika na aéroport pour voyager. À Kosi. Il y a une autre place ni pour juste biso voyager ni moule beta to kinga ya po les chaba na petit longa kala. La petit frère na ndano. Ya zate. Na meto na biso ba moule zo beta biso na aéroport moule zo beta grave. Ya mono na ya na beta basolo kuka ale na batefe na komo na ngana mwana o mwana ko be mwana ngana kitapana nefu para sisi bana pota kili mwana ngana kitina mbongo wana atwa basa mama voyage poto si andi mawali ya mbongo na baza prix du site mwana yema wakima kini atika mwana free site na tika mbongo tuki desa $50 kubasa na passeport mwana mwana zunga azunga kini mwana bamuka mungu so mwana mawo zaibula ayiba mbongo mwana akenda mais oui. Les a passé, hein? Makambo, hein? Atina mungu badia. Mungu mwana passeport. Chukula mwana mwana ukimiso mwana te. Ya mwana ya obenga ndite pourquoi bo so obenga ndite na obenga na Canada ya mama na ba. Da inga bote to sona na mawoto za contact. So mwana za ba âge ni vie. Ade ko 15 ans. Hapa na kuna mbala. Auta afisa na kuna 15 ans. Auta sa fete mo basele mo na fete bo pa na yona. Oui. Étant que petit nayo, moi na ozana raison, oko ozana besoin sur na maman na bangote po ozana besoin moi na songo sur na moi na organa canal. Est-ce que moi ezate a baso me la moi na téléphone na ba famille pour zoni mo parce que ça makila nao. Même la brinde zana ebikanga andi makasi. Maintenant tu sois bien la brinde. Mais tant que la moi na kaka ni la présentera comme ça linga kai makasi. Boko ça te qui peut faire la révolution moi non parce que aza sans na yo. Malgré maman wa bomba bana mususu ya yo afula ka oya. Ba famille na ba ba linga suma hote. Pour ba bêtise de so ba linga suma hote. So ba. Ba linga ma hote sote. Parce que moi finga ba parana nga ke no biso to ba ta pasi to kona na matembe. Asa ba théâtre ba ta théâtre pe ka ba comédienne. Oh. Asa histoire pa na. Omi famille na nga histoire famille na nga. Mo dia sawana. OK. Nyasa na kanda. Mawa sala histoire ya famille na ye. Ah sala histoire ya Jani ya famille ya Jani. On est pauvre. Donc détailler histoire, sali scénario, après si histoire, ba tourner pe film, né famille da pauvre, n'engi maramwana nyonso. En tout cas, il y a plus de 20 minutes, l'ancien ingénieur Josué a Zwango Kaka. Achelango batu bayoka eleka mais entre temps surtout conclure audio on a banzanga na otoka ki on avant to l'examen na bémission o comprendre nini o conclure nini koyoka ba audio o ba propos Jani Maman Sarah na émission c'est ridicule na yoki marambe belé na émission je l'impossible même ya il y a s'adresser particulièrement na Yamao parce que à sa sœur Moko Oyo je lui dois beaucoup de respect donc Maramba Lobezé Belé Yamao Salingande Nzoto Malili je t'aime beaucoup tu demeures toujours ma sœur mais Maramba Jania Lobiawa na ba version Maramba Bisoto Yoka ba version Maramba Bisoto Yoka na Oyo Jania Lobiawa ma première fois na Yoka yango ça m'a choqué. Et puis, na yoki susuke
moto atchaka songi bon en fait moto ayebisaka ya Gianni qui est mort dans la mobile na Belgique eza mama biso via peut-être idée za ki pe ya sauver ndeko nanga mobile ya théâtre et na boyi balier là et bon après na habité sur tension za ni na ko lo ba makambo vraiment mingi té mais ça fait très mal c'est ridicule donc voilà merci beaucoup maman Sarah. Merci beaucoup Noko Yamse. Na banda na tikeli bino bomeka koyoka bino moko ba yoka ngo vraiment na suka. Parce que biso pe lobby to rozonga poto analyser sous ba audio parce que to analyser première partie et la deuxième partie. En tout cas pour partager vidéo oyo na lingi bino mingi to kutani na deuxième émission, on se retrouve tout juste après.